Merci beaucoup. Ndeko journaliste. Ngai nazali Monsieur Ila Lenzamo, Georges Rachel. Nazali président ya Asbel Lipopombo Kananga, Kinshasa ma vie. Asbel ezali actuellement installé dans les 24 communes ya Ngomba Kinshasa. Na 2002 nazalaki bourgmestre adjoint ya commune ya Limete. Moi misala ebele tosala bandeko bayebi. Nakoki kotanga passant totongai ba toilette mpona bandeko na biso ya Mombele, ba toilette publique. Tosala kirage oyo ya makasi koleka kobanda frontière ya Lemba na Limete, côté ya Mombele wana kota Kikwit jusqu'au niveau ya 7e brite kokende quartier mosusu. Tokenda koyede bandeko na biso ya quartier Salongo, quartier kangama na quartier Ndalo na Paul Kingabwa ndenge bazali kodinda na ba inondation. Tosalaki vraiment pendant plus de 2 mois misala ya kotia basak na mabanga de façon ke bandeko bazwa mwa pema. Donc wana natengika mwa moko tosala pour l'encadrement ba jeune ebele tosalaki bango mwa encadrement. Soki encadrement wana te lemoso nde bakoma mpe lelo bakoluna totangi ba jeune lokola basulema aza lelo pembe na jibe mpena, ba jeune lokola bajani abetaki na Werason. Donc misala ebele tosali na cadre ya Lipopombo canaliser production. Pour le moment que toza na lancement tozosala tokobimisa ba clip ya Olonu Yala, le plus grand orchestre folklorique qui a Bateke. Et ça m'a qui n'a fait bourgmestre, donc commissaire des zones, nous les Wazaki na Maluku, za fondateur na yango. Les a créé en 1981, donc ce qu'on bêti machine les loyaux, et ça a déjà 38 ans. Ça dit 38 ans d'existence. Et on a un clip pour les Bosso, on a vu un groupe pour un folklorique. Ils sont des tout salis à moi, car la minité, vous avez les réseaux sociaux et tout voter capé pour la bande de bazar à Kinshasa. Lelo, président Ila Rachel, lelo, tozana ebembe na mboka awa ya Erodia. Tomonaki Erozalaki bourgmestre awa na Limete. Tomonaki ministre Erodia ayaki kocha elembo na veni Prince Université place boande kosala musala. Lelo tomoni ebembe olobi nini po ndenge aki ko assiste yo ndenge bande kosala musala. Non, souvenir ya makasi on a voulu regarder on a papa na biso sénateur Yero Diabolai wa utiko tika biso ezali surtout événement wana ya lancement officiel ya ba travaux ya macadam ya avenue Lumumba na Mombele la commune ya Limete. Franchement bana nyonso ya Limete particulièrement bana ya Mombele bosanaka papa Yero de pour le macadam wana salamaki ngande na tangaki discours et papa Yero de ayi kosala lancement officiel pour te bana ya Mombele bazala désenclavé nzele banda kapela ekota Mombele tie bima na 12e Limete. Wana nde souvenir ya monene oyo biso bana Limete togarde mpona Kongo Abdoulaye Yero Tiandombasi. Ouriko Baksal Soussou, le temps que oza président ya association oyo ya monene oyo ya mboka toniki batu pe bayeba ngo. Moi tomoni pe bileli oyo ya fete monene oyo bosalaki batu bameli basepeli nde bazo bapendaki no Mombele eza ya Ila Rachel. Moi message mukie po pe na bana Mombele pe na bana Limete. Moi message mukie concernant bisanga na biso Lipopombo Kananga Kinshasa ma ville. Ezali kaka ete biso tosala politique te ndenge oyoki Asbel
association sans but lucratif. Ça la politique tendeko biso tozana banzela mibale tolandaka. D'abord entraide mutuelle, c'est-à-dire ceux qui ozala na biso ozala na ba réunion ozala na ba deité na ba fête mayanga nyonso ozala na biso ceux qui au côté hôpital topesa moi bateau ceux qui okufeli pendant une semaine tola na yo na se sur l'enterrement to kenoti na cimetière et moi enveloppe na biso à cotisation à membre au swapé. Alors wana aspect au etali deuxième famille ya Lipokomboka, c'est-à-dire assistant mutuel. Aspect wana deuxième famille tout appelle aspect etali développement. So otali boso 16 na biso na mbele wana ezali na ba poto ya makasi mutu kwa kutu ko ikoleka te. Tosali salon wa kafu si ma salon wa soko leki lelo oyeba sur place wa ndenge beba kite. Donc en dehors wana na ko peso exemple mususu na 2008 liboso sa afali wana tiko koma côté à cardinal au monde ezaki na fuli moko ya munene makasi ya osakana te. Mais tant hôtel de ville avec na banjé na ko sala misala wana tozalaki plus de 100 membres en uniforme et aspect Lipokomboka. To accompagner misala wana na bablouette. Franchement tout ça la salon a mené place wana. Et par exemple mususu matangela kiyo na introduction de son épisode donc nazo senga na bana Kinshasa ba kota na aspect Lipokomboka. Pona koko Kinshasa ils ont 24 communes. Dans 24 communes tout sito commune déjà na 16 sièges. Na Kitambo, na Maluku, na Matete, na Lemba, na Kalamu, na Lingwala, na Kasavubu, un peu partout, nous avons un siège à Bissau. Donc, ce qu'on continue pour Mboka, au Yebi Kapar, en dehors il y a famille biologique, nous avons une famille à Mibale. On va te parler pour Mboka, viva, 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 viva. Président, pour nous côté Lipokomboka, faut ça la ndenge kani. On a encore un Lipokomboka de senga ba condition belete kaka kozana carte na on a fiche d'adhésion. Carte na on a fiche d'adhésion total de wanga se senga kaka opesa 2300 francs congolais. Au kanga photo na ordinateur kaka ndenge ozoi carte d'électeur ndenge pe ba carte na biso zalaka. Donc c'est vraiment compliqué. Ça va. Président oyebisa bato oyo bazolinga koadere oyo bazomona ke ba place mosusu bazali pe na ba commune mosusu bakosala ndenge nini? Non babiro na biso esisi tozofunga babiro na profiter na pesa bourgmestre alimete baremerciement na ngai pe ya bana nyonso ya Lipokomboka et papier à travers les 24 communes ya ville ya Kinshasa siège na biso za alimete Mombele. Tant aujourd'hui pour fêter 19 ans d'existence, tout le monde qui bourgmestre a délégué qui moko et avec ma beau pambaté, a même la épisode 10 chaises VIP pour nous a profité na pesa et merci. Et la canisi tous ceux qui peut soutenir na honorable Raphaël Kibuka qui est na pesi merci mingi. Zamba batela epe ya tombola lisusu makasi. Telimana wanda. Limini bazumi. Vai un momento.
chasseur. Président, tolingi obakisa mwa moke na bamembre na opesa bamwa message. Non, mpona bamembre na ngai message ezaka moko batikala soudé banéglige baréunion te bacotisation oyo soki ozwaka na bacotisation bomboka eza na avenir moko molai déjà na mikolo oyo nazoloba na bino eza na bakonta na makasi na bapartenaire extérieur lobilobi oyo tokosala tolingi kosala bapublicité tolingi nde tozala réaliste lobilobi popesa omona nini biso tokosala buchaso. Merci beaucoup, papa journaliste. Merci, président. Mais la